ma vision mon akayamabe mais vous avez la discernement parce que vous avez la discernement nous sommes en solution à vie pour les gens la position est esclave nous sommes ça les bons matin on va ça la banque on a oublié. Grande prophétie et prédication à l'église des rachetés du Christ au Congo RSCC en sigle. C'est mardi 26 août 2025. Un puissant moment spirituel s'est venu à l'avenue Loaba, quartier 2 derrière la maison Schengen à Kimpese lors de l'ouverture officielle de l'église des rachetés du Christ au Congo. L'apôtre Yannick Ebongo, venu spécialement de Mbanzangungu, a conduit ses services sous le thème La prison d'esprit tiré du livre de Isaïe 61, 1 à 10 et Luc 10, 19. À travers la prédication et les prophéties, l'homme de Dieu a édifié les chrétiens d'équiper s'est venu nombreux répondre à l'invitation. Amen. Est-ce que ça? Tala. Kaka yondo kutiko sura kati nanga na kutiko sura. Oyeli déjà le problème à $20 na bimisi na pesi yo. Population yo se toza ba kutoko kalipamboli. Moko aleki muninga za. Veste yo bandi sote. Na leki na gaele loko te tamu mususu yo na nguya olekinga mozo miye bandote. Melikolo ya komi ya komizanga komi yeba. Nde yango wana ngare papa nde bazo monela yo papa pesuki oleki kobenga bongo mingi papa na mona kinga pebo papa na zobala te papa suki oleki mingi akokoma mapapa oh mama moboti ya moto akokiko komisa mwana ne kizengi vina yo souffrir mais soko zuisa fro pesi pour souffrir le lobo qui nous a Jésus. Il a rappelé aux fidèles et à toute la population, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. La soirée fut marquée par des révélations prophétiques, de paroles de connaissance et des solutions spirituelles aux problèmes des participants. Sasa mtu mkono Nenzaba lokisinga kiazana ba problème bene Saba Lenga sana azokumbira namba tumususu ekunusu Papa travaille kama kasi pour le Cambo toi mais bongo zozo na nzamba yako la kisanga papa zaka na musala na lamu na vie na musala ni bibaka Saba kama musala ni sila azo ozongela bilanga musala bilanga na kunazana droit soki bolisoki pona RT na kusura mbanza soki na yini yo eloko akendale pa apotre yaniki na yebi sokala mulibi yo dimisa zozobisa amen omoni papa ndenge papa oyo azali ozana étoile mais étoile na yo oza étouffe yango étouffe étoile la propre na bandeko na yo propre yo moko nde bazwi étouffe étoile na yo makambo na yo esimbaka fi na yo ezala kaka epasi oza motu moko oza na bolingo olingaka kosunga bato balingi yo kosunga yo pourkoi bitumba vi na yo elati na yo mpona nini la famille ya bino kozala bato mibale
batumbi bana bonheur na yote balokola balinga bonheur na yote mpe batakaka bana na ozomona batakaka bana na ça va kola batakaka bana bazwi étoile nyonso babongi na nsima mokongo na yo moko nyonso ekobima na mokongo na libumu na yo bakangi babombi na nsima okoki kosimba mbongo nyonso okoki kosala na vie esimba na yo oyo batie esprit ya malade epuis bazwi makambo na yo nyonso bakangi yango nde okomona nalobi bino mibale koza na connexion moko mpona nini nalobi bongo mpona nini bitumba oyo bandaka kovivre na koseka na yo nde yango mpe oyo ozomona azovivre lokota okoki kokota bana seki bis mais moto ya kozala yende alingaki araplace makambo oyo olonga kosala te ye asala yango me banguna ngo bayebi te yende lokola koya kosala yango ye mpe bakomisi efeneya ozomona bazwi nyonso yaye babloke akoki kobanda nalobi boye akoki kobanda makambo bien na relation makambo ebandaka bien na ye mwana ebandeli mais soki ekomi na katikati ebebi ye ndenge aza na ntango aloba alinga asala mwa mosala ke ye akotisaka ngo il faut emeba Plusieurs personnes très touchées ont pris l'engagement de demeurer au sein de RSCCC en fin de marché dans la vérité et recevoir de Dieu la réponse à leurs besoins.